Shalom mes bien-aimés, papa, maman, ndeko mwasi mobali, bonjour, bonsoir. Bisika nyonso bozo yamba ba vidéo, ya humble serviteur, le voyant prophète Jérémie Kabamba. Nalingi kana loba na ba papa, biso ba papa. Oyebi ezala kerero bana mibale bele basala karavina bango. Soki oboyi mwasi ozana besoin a échouer. Ndenge nini yozo mibenga kyoza mobali responsable, mais l'autre deuxième, troisième, quatrième, cinquième mariage. Soki mwasa liboso salo mabe ami bala salo babe kaka. Mama, est-ce que tangu bino pe basi bokenda kobala, mobali azana cinquième, sixième mariage, o linge poani. Na telemela kamalo bana mibali o baloba kake. Mwasi wana na salaye, lelo fi wana bwanga na ngaite o salaye te. Papa muta sala mutu eza nzambe. Il faut pas tolo baba langage ko salaye. Oza lelo ko salaye te. Yo pesa ye mbongo ya pesa yo tana ye. Koloba kateke na sala ma soeur, mon frère, na vie na yo muta sala yo azate. Muta kabela eloko semble intérêt azate. Basi otolinga kato kabela bango po ba yebi oyebi eloko ba pesa kayo. Soka pesa ko nzoto tolinga opesa yango te. Mobali ana so pesa ko mbongo te peut-être tolinga opesa ne malamu te. Kabwana na batu nyoso ba ozo yo pamba. Kabwana batu nyoso ba ozo yo sans valeur. Kabwana batu nyoso ba ridiculiser yo. Ozawana kapo ba finga yo te. Avant mobali ana zala yo zalaka atake yo poko sala. Avant mwasi ana zala yo zalaka so ake yo ko sala. Oyebi ezana rasa batu mususu bazalo kwa ba bougie atele makalamba ya misune moko. Yo kutanga olinginga apolo ba kyosailanga mutasela kona via zate so inzambete. Ataba obalobi ke basaila yo parce que il y avait un esprit, il y avait une main et poussa kabango pembe ina yo. Na lingina loba 2020 yo batu nyoso baza inutile nzamba longola bango. Mama boya batu nyoso ba ozo yo pamba. Kangama na batu nyoso ba ozo yo valeur. C'est votre humble serviteur voyant 081 375 27 94. Likamu nyoso etungiso bengangai 081 375 27 94. Ozama ya bougie. Muta sakano pona eloka pesa ote. Ona sale la mwasano sele nini. Apesa nzoto yozo bo sele zaka ya ofelete. Que le Seigneur vous bénisse.